Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Makambwe minene. Hey, akarini ya madope banda eboy. Après moto epeli, bakomba bato tangami. Ok. Cardozo, Karine ya mado, la dona, nganga, makolo, patati patata, ileki. Na makambo nyonso ndenge lekani bongo. La famille. Totikali komona Cardozo te. Abwaka mbwakela na page na ye. Izaleka na video ka moko oya sali. Izaka ke makambo nyonso bato bazoloba etali ete. Bon, je sais que Cardozo répond souvent bato bongo. Mwena tjanze mwana a ezate, atiango ka un jour passé. Donc, ye ezale pe ka bongo ton makambo bimaka, ton balobeke yazaka lele. Atatango soki pe mwasi na ye, mobali ne je crois. Abimaka asalaka émission, alobaka biloba. Cardozo tanga leki na émission, batuni question wana a réponda yango te. Ayaka abeti solo ya mobali ne ndenga kufa ndenga tikele bana ndenga bundanaka pona bana na ye. Cardozo asalaka bongo zaki pona bana na ye. Siko likambo kokamwa bandeko Cardozo pe azwi kaka système ya Jérémie toyebi na biso ke ye ba théâtre na ezaka mingi ba système ya mama quartier. Voilà, ezaka ba système na mama quartier, mais na yebaka ba période moko je crois na 2023 ezalaka ye na toka makambo ya Gomez. Jérémie asala gagi mobwe aniata fobo moko bwe to saleli yango be émission eleki. Bon, Cardozo aza pe parmi bato basitaki bakendelaki Jérémie nganga po bakende koluka kotalisa soki Jérémie mutabenda bango makolo kombo etangamaki mama tangaki bango ti Cardozo Karine ya madona na nina la dona. Na soli kutu na mutu mo lelo ebisinga la dona ndenge na yebeli ye aza vraiment respect aza mwana malamu sûrement batokaki kaka la dona lokola koli bakei na ye peut-être balobelaki eke aza prophète, mais la dona vraiment nandimi te wana ezo engagé kaka mutu wana ezo engagé nango nga te po mutu wana na solene lelo. En tout cas, la dona penza aza penda pire petite na ye makasi vraiment. Basola kape azaka donc en tout cas a témoigner lo kwana la dona lobi la dona ko ozane lo yenge nini mais na makambo ya Jérémie penda la dona peut-être wana lobi ne kaka assez ba suppositoire, mais sans oublier que l'apparence est parfois trompeuse. Boyebi ndenge Karine balobaki kaza muta mama cc tout consort na réseaux sociaux et tout. La don nani Cardozo pe na tour na ye aye na système pe kaka ya jeton na soki pe gagi soki pe je crois ça gagi ambulance. Donc jeton wana batumtu baoloba eza ya Karine ya mado. Iuzale ya Karine Yamado ndenge nini pendant que Karine Yamado azana bato moko na ye Cardozo na la dona. Karine Yamado si kombo netangami na bato ya Cardozo ki baonde bakenda kiti. Siko Cardozo na Jérémie bazaki vuma ba pire ba camarade ya makasi ya bien. Na koyoka Cardozo c'est que ye pa yoki pasi ndenge Jérémie tanga yoka makambo wana saki nini abombaki po balobelaki yoka koloba te yango ye pa bombaki
mpo na Cardozo efalaki Jérémie aya kotuna ye mpo baza bacamarade mpo bamela masanga ezala polele batiki mpe masanga wana ake mpe kose soulage azongi ameli su masanga wana soki ayokaki likambo na nkombo ne selo ndenge bokoyoka Cardozo na ndenge ya répondre Jérémie mpo eza en tout cas omata bokita eza ya Jérémie bomata bokita eza ya Jérémie moto alobelanga te ke o eza ya Jérémie te eza ya ye mpenza mpo na otango kala mingi te bokomelanga na bacommentaire eya mpenza ye ekozala jamais ya Karine ekoki mpe kozala jamais ya Dona parce que bango nyonso baza na sem bato bolanda nano parti wana bon tozonga mpo tocontinue. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et cliquez la cloche de notification. Ensemble, nous créons une communauté plus forte et solide. Abonnez-vous chez Chantal Yanzambe TV. Bonne Asie, bonne Océanie, bisous nyonso, tous s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Chantal Yanzambe TV, bagad, film, mission, information, et loubou, nyonso, tous s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Ba fanatique nyonso, ya vie de loin, na wuti poto, na zongi na ba Congo. Abwebu na makenguru seki bubateri, bo s'abonner massivement. Loubelu Madoupipa, alobi, bo s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Vous avez déjà ya potepe là. Interprétation na lito ya zoba. Donc yo no zana loko yo mesana ko bokela batu. Le solo ki muta yo likamusi ke basali ni abwati. Voilà. Loko la linga ba interprétation ya lito yo za lito ya nani ya zoba. OK. Voilà. Wana ngato ko kansaka te ke loko yo mesana ko bokela batu e ko un mono so batu balobaka c'est ke ba bokeli. OK. C'est que muta ba meki yo sango po aza interprète. Loko la ki interprète bololé aye na wana lito ya yo pe zoba comprendre mon qui n'en est commis voilà si on a interprétation ba bololé na mato ba bololé alanda ngote bon ngaso ikamba muninga la ngai fala benga na tuna ye penza na ki bosi yo to bayine ngwana et puis tena mutu na yo mutu oyo simbise ko pona masanga okenda tango zongi oziko pona masanga ozo meli soko likamu na ifo sanini fotuna soko tundi so zaki hypocrite banda kala ale papa te mettre solo ngana yela ki oposa na terrain na te interprétation bololé na lito ya bololé na kipango te merci beaucoup okata tende obwaki la rabato so bato balobi likamusi ka obwaki likamu yo no mtu mesala obwaki la bato tout le monde n'est pas comme toi bololé voilà na lobi après ce que lobi susu bova sous table moko bonzi ko seka e ka muninga la ka nani wana pesa ngambote komo na ngeza ka 1000 mwa mpo mama soin naza mukongo olandi naza nani mukongo banganga solia nanga donc nakoyoka Cardozo mi l'esprit eza que a déclaré guerre ouvertement na Jérémie pour selon ye Jérémie ndenge ayokaki makambo wana efalaki asala nini aya kotuna ye mpo azali pire camarade na ye parce que ntango makambo oyo nyonso ebimaki nasoli na mutu moko bo alobi nela shu Cardozo mpenza nde azalaka mpenza pire ya Jérémie soki likambo ezalaki Cardozo vraiment décevoir makasi Cardozo aza hypocrite aza vraiment hypocrite ndenge vraiment bazalaka na Jérémie ifalaki pa makambo ezala bongo mais nakoyoka Cardozo eza que soki nga na toza bacamarade tosolaka bien topesa na baconfiance soki likambo ezali il faut koya koloba soki oyoki likambo et que conscience nous reproche l'autre côté yo salaka bongo te pourquoi okantela mutu ke soka lobe loko wa lobe liyo je m'explique eza makasi mingi interprétation compliquée
Je vais m'expliquer. Calme. Isaboy. Karine abwaki jeton. Abwaki lokola libanga na mulili. Libanga na mulili mutati aïe c'est que zuite hein. Voilà. Jérémie lokola yoka daba makambu. Oh déjà oh basi babete la ye pour ne pas citer le nom des gens encore parce que ezali kambu ya la Cardozo na Jérémie. Donc non bango mibale parce que ça clair ndinga bwaki wana ils a vraiment clair ils a JJ. Karine aye na réseau pour la première fois aniati libanga la molili. Akute na tournage Mama de la paix, ba papa Serge, ba fandisiye, ba habité soki likambo lukande kona obo solo la botia na sie botia boye. Ya lobi te likambo ezate ngana bwakela na ngai Jérémie te ya na ngopo na yete patati patata ileki. Mais aye lisusu asali suka jeton. Tanga sali suka jeton. Jérémie na makambo sa yoka déjà pona ye Cardozo nani Karine Yamado. Nde epeli moto. Donc epeli moto, je crois, ye pasala ki gag à répondre, je crois na gag. Mais le col à répondre en boité. À répondre en na scène. Toro bango eza réponse to toro bakiza parti à gag. Voilà. Toro bakiza parti à gag, mais à qui moi réponse? Après c'est nini motepeli Karine aleki et pas mamu alobi o alobaki malgré alobaki kuna aye susu aniati jeton mais akoki ko affronter Karine et Jérémie Chabani te akoki te itelskele ka ya ba jeton lokola kombo Cardozo ezalaki na kati Cardozo pa milite moyen ko répondre nango boye ezate po yosopa Cardozo mi l'esprit moi la mukongo patati patata ake nango peka na système ya gag ya ko répondre sur scène mais toujours yeba ke oyo alobeli oyo alobeli oyo po na ngani la chante en tout cas et koki jamais kozala Karine Yamado impossible. Parce que Karine Yamado na Cardozo ba na même bateau. Na ko tiako tu la dona na kate po la dona ale njoka munene te. Soki ba njoko ba obunda matiti oka pasi donc nani dona rosa kwene ka libakala kaka ba yaya kaka ba memi kaka ba kubulie ba memi kaka kene ka na salo yenge po komone ka izala ka sitami ka na kati. Cardozo kombo mimi ka bongo pe zaki na kati. Mika bongo bimaki na ndenga songi. Mais tout le monde a sur place mika bongo a kipe na makambo ngote. Mika bongo a kipe na ete. Alobi na epe lokote. Abeti na yango kara. Mais Cardozo bon na ebite ils a hypocrisie. Ils ont des déclarations de guerre ouvertement. Ils ont vraie couleur naenda bimisi. Pour peut-être ayo mona ke bomba mabe to nini. Pour batu ebele bazaye kokamwa. Ah! Kaka Cardozo. Ndenge bazana Jérémie. Ye mutu fwa tonga. Ye mutu fwa kende epanganga. Batu ebele na ba kesho ebele. Sans compter pe bagaga Jérémie et Moboé ezala mingi na ba scène mo ezala ka koto ebendani ya esalaka ke bato babandaka ko identifier kaka ozomona voilà Masido par exemple ya Jérémie nani oyo nani kombo nani na bosa na ga kombo na uta ole kapele émission Carmine te pas les kichu yim to le bec ezali belle vue mais ya technique kombo Masido tiko likambo ekosuka wapi bato balobaki non
biso ba chroniqueur nde toyaka na makambo na internet toyaka kopelisa moto te biso toyaka na makambo na internet te toyaka kopelisa moto te bakomedie bango mo nde bayaka na makambo na internet baye kopelisa moto mpo neti nga nazwi boye Cardozo abeti Jérémie mbodi ya monene Jérémie mpo otika te nga mpe na ozalaka ekenge ti nga na okende ozelaka bagagi mpo oyo ebimi lelo bapage polémique nde basalaki voilà nasexplike ntango Karine Yamada bandeki kobwaka bajeton abwaka bajeton na systeme ya libanga na molili après bapage ntango oyoki oyo eza ya Jérémie bazwi Jérémie poto na ye baniati biloko kasi Karine Yamado amona bapage polémique te amona bapage polémique très bien ebi ma corrige yango te mpo ebeki ezalaki réellement ya Jérémie ye mpenda ya ye mpenda ye mpenda ya bien mpenda ye aboko corrige yango atiki yango ka bongo ntina ndenge moto nyonso epeli sikoyo ndenge Cardozo abandi boye ebimi lelo ti batia yango bazwi Jérémie batie wana Cardozo soki ezali statut visé te soki ezali scène moko te oyo ezalaki déjà préparé et visé moto wana pan ako ya peut-être pas Jérémie a joué na ye siko naomi tuna est-ce que Jérémie bakozalaka esusu bien na Cardozo bakozwaka esusu na Karine Yamado na la dona bakozwaka lisusu question nde ya monene yango wana ekosalemaka lisusu question ya monene yango wana parce que Cardozo akolobaki ezalaki scène ntango Jérémie mpe aoluka sala émission na ye akoluka mpe alobaki ezalaki scène akoloba te ke ezalaki visé mais bapage polémique basi batie déjà Jérémie wana Cardozo akoluka justifiant alobaki non ce n'était pas pour Jérémie ezaka bato non nakoyoka Cardozo bolanda na parti yango wana tiela bino yango susu bolanda yango bie na kozonga na pika pelo moko mpona landisa bino yango bie ebongo to continuer na elobela Cardozo wana il faut avoir vraiment une personne qui ne réfléchit pas pour comprendre que eloko eza visé eza ya oyo bolanda interprétation na lito ya zoba donc yo ndo zana loko yo mesana kobokela bato de solo ki mutu ayoli kamuseke pa salini abwati voilà loko la linga ba interprétation ya lito ino za lito ya nani ya zoba voilà wana ko kansaka te ke loko yo mesana kobokela bato et un monos bato balobaka c'est que ba bokeli c'est que mutu ba meki sango po aza interprète loko la ki interprète bololé ayena ngona lito ya yo pe zoba ko voilà. Comprendre. Moi, je suis commis. Voilà. Si on a une interprétation, on va bololé, le matin, on va bololé. Landa rangote. Bon, on a ce qu'on m'a mouni, il faut la baigner la toune à Epenza. Non, qui boit, yo, tu vas y aller. Et puis, tiens, mutu na yo. Mutu, oh, simbi se ko pona masanga. Okenda, tango zongo, si ko pona masanga, zo meli, so li kamuna, il faut ça nini. Fortuna. So ko tundi so zaki hypocrite banda kala. Ale papa, tu mets solonga na yela ki. Ko posa na terrain na ti. Interprétation bololé na lito ya bololé na kipango ti. Merci beaucoup. Okata ndio boke la rabato, so bato balobi likamsika boke lika. Yo no mtu besala boke la bato. Tout le monde n'est pas comme toi. Bololé. Voilà, na lobi. Après ce que lobi susu, bo va sur table moko, bo nzo seka. E ko ninga la ka. Ba bate. Badela nani wana pesa ngambote komo na ngaiza ramile si mama pour mama soin naza mukongo olandi naza nani mukongo banganga solia nanga interprétation ya bazoba yo ndenge omesana kobwakela bato bajeton soki oyoki likambo seke moto wana abwakeli mpe yo jeton
Mutu deja soki esi bofanda na ye mesa moko bomela masanga otiki masanga no polele okie kose soulager ozongi oyo ozwi masanga wana omeli oyambi mutu wana apres oyoki mutu wana ki alobaki mabe seki yo otuni te seki yo oza zoba. En fait maloba Cardozo alobi en même temps ça m'a fait mal parce que ça sent la déception. Elle est vraiment déçue. Déçue parce que na monde alelo modèle poiseux koma. Maintenant mutu wana bofanda place moko bomela masanga yo déplace oki ko se soulager otiki masanga polele après ozongi ozusu masanga no omeli okufa te elingi lobake soki Cardozo aza profonda lobi en d'autres termes elingi lobake soki nazali mpenza na besoin kosala mabe nde kaka tomelaka no wana naokai mpe kotiela poison me natiela yo te parce que ozalaki na confiance na nga parce que nalingako parce que oza camarade na nga sikoyo lokola yo mesana kobwakela bato bajeton soki oyoki mutu moko alobi likambo wana azongiseli yango Cardozo pardon Karine Yamado parce que likambo nyonso ebimi ezaka à partir ya bajeton ya Karine Yamado. Donc en même temps Cardozo azo défendre Karine Yamado azo regretter pe na ndenge nini ekomeli boye po ye na Jérémie bazaka bien siko nini déjà ekombwe ndenge nini ngana tozala bien tomelaka tozala bien tosolaka bien tokoma na kotiela poison te sui likambo yaka otuna nga lukola mesana obwaka ya bajeton tu penses que so mutu moko alobi eloko moko boye seke ezoconcerne kaka yo mais so oki likambo na nga yaka yango wana amoni oka koza nani zoba eza adage moko eza très profond très profond trop même parce que bato ebele bakomi ofinga Cardozo nani hypocrite moninga azaka no boye mais elle aussi elle a akomoni mpe moninga mosusu mpe hypocrite amoni mpe Jérémie mpe hypocrite po Jérémie bazalaka ne bien so likambo mais quelque part mpe Jérémie mpe je moko esalemaki ane ezalaki kolobela mutu te koto mpe kolobela mutu te ezalaki je moko ya bongo yaki koto kolobela mutu te koto kolobela mutu te komoyeba alobela na mutu te wana eza te ecréer incompréhension sikoyo otuna bino banela chou est-ce que eza malamu kotunisa parce que eza na bakategorie ya bato mosusu bazalaka nga mpenza tunisa wana nalinga yango te mais so osalisi tunisa te bokozwa éclaircissement likambo ndenge nini botala na obeta ya bino lisolo na 2024 ezalaka na mutu moko boye awa bazalaki bakamarade misato awa na mboko place nazali bazali bakamarade misato bazali kosambela église moko azalaki koyemba moko azalaki ka mondimi ka simple moko azalaki mwasi ya pasteur basolaka bien bazalaka bien ye kosalaka likambo moko boye koleka na église oyo azalaki koyemba se nini atiki na ye afai na ye na ndako oyo ya mwasi ya pasteur azalaki beaucoup plus proche na oyo azalaki koyemba me bazalaki kosola bien na oyo azalaki ka mondimi simple siko oyo abandaki koyemba mwasi ya pasteur ntango oyo azalaki koyemba atiki na ye mpona baraison na ye oyo apesaki afai na ye na ndako mwasi ya pasteur akomi osala nini akomi koya kotala oyo abandaki koyemba me oyo abandaki koyemba azalaka su na église te sikoyo asala ye bango nini soki ayepa oyo abanda oyemba ayoki makambo akepa oyo azalaka mondimi simple abeti ayebisi wana koloba te alobi mpe oyo mpe koloba te sikoyo esali ke koto oyo
oyo azwi décision na ndenge na ye koto mpe oyo apa azwi décision na ndenge na ye mais entre bango mibale oyo ya mwasi ya paster ntango akendaka kobeta masolo koto oyo ezala kote ya moto abanda oyemba ezala kote ya moto abanda oyemba te abakisaka badeuxième alobaka n'importe quoi afingaka alobaka mpena mabe makasi eye kosala ke oyo abanda oyemba faye na kwe na ye oyo abandaki mondimi simple mpe afaye na kwe na ye bafandi sikoyo mobali ya oyo abandaki koyemba na oyo abandaki koyemba te wana bazalaka vraiment mwa proche mwa bien ka ndenge mokili ezala nango mokie eye kosalaki ka nde mpe tozalaka bavirtuel te abimaki otambola akutani na wana mosusu bandi kosola parazama kaka bandi kosola tala kutu mwasi na yo aloba boye nani alobelaki yo mama mwasi ya pasteur donc mwasi ya pasteur après ntango aye kolobela mwasi na bi te tala kutu mwasi ya pasteur alobelaki nga boye il faut tokutana tosala nini tosolola voilà baye kokutana basali nini basololi ntango basololi bacomprendre ke moto abandaki koboma bango ezalaki mwasi ya pasteur tunisa ezalaka bien quelque part mpona kolongola bamalentendu na comprendre place Cardozo aza ke mwa tunisa elinga esala bien elinga elongola bamalentendu indeko tala nayoki boye ata otanga nkombo ya motu te olobi quand même na alobelaki nayoki kaka. Véritable conte africain. C'est ta destination ultime pour découvrir les plus beaux contes populaires africains. Chaque récit est soigneusement façonné pour divertir, instruire et inspirer, en transmettant la sagesse profonde de nos ancêtres adaptée à nos jours. À travers des histoires pleines de mystères, d'émotions et de vérité, tu exploreras les valeurs africaines, les proverbes puissants et les leçons de vie qui traversent les générations. Que tu sois en quête de sagesse ancestrale, d'aventures palpitantes ou simplement d'une belle histoire racontée avec passion, tu trouveras ici de quoi nourrir ton esprit et ton âme. Abonne-toi et embarque dans ce voyage unique au cœur de l'Afrique, où chaque conte révèle un fragment du cœur, de la foi et de l'identité de tout un peuple. Véritable conte africain. Oyeba quand même vérité. Obombi ata source, place oyokele likambo mais ou éclaircir quand même. Ils a pas option. Mais batunisa mususu pe zaka bien te. Si tout ce qui n'est pas dans un malentendu, ou ça la quête bien te. Ici ça qui est amitié. Yepinda okanisi na nga boye. Sikopona bino banela chou. Tunisa to tunisa te. Tunisa to tunisa te. Po eloko ekomisi bakomédien na biso na niveau oyo. Car deux heures ko répondre boye. Eza basaki tunisa te. Malentendu ekoti. O abwaki jeton, abwaki jeton. Bokomelanga na commentaire. Tunisa to tunisa te. Parce que Cardozo a signé Yoma. Elle est maintenant prête. Yoko Tarando. Mais ok, non, na ndenge ya gag. Na ndenge ya théâtre. Bambodi. Pe mabele petete. Ba page pe balobi biso pe tozawa. To malikambo musika. Et aussi la mokoni. Conseil gratuit. Quand tu as un ami ou une amie, ok, bosane makambo ebele, et bien ma problème te. Bouta peut-être na ba niveau mon pe ya
participé quand vous étiez rien. Ensemble, bozo tombe, ma boza bien. Soki yo moko personnellement, ozwa na oye na mabete. Asala na oye yo eloko te. Yo moko personnellement, o détecta te ba signe d'alerte. Bo pesa ata camarade na ba bénéfice ti doute. Ils allaient quand même bien. Moi bénéfice du doute ne sala ki so likambo ezali. Bobe ton ande moko abaje. Mais utikali quand même na moi prudence non parce que Bible lobby soyez prudent comme le serpent et humble comme la colombe. Ou brisa amitié te. Utikali na ba garde na yo. Ozo kende ka ne kingi l'homme parce que yo ozwa na oye na mabete. Okokoma mabe na moto wana te po oyoki balobi. Peut-être moto wana azoya kolobele loko asepela ane na amitié na bino te. Na niveau bokomi te. Moi conseil moke oui, mokili beba mais parmi bato masumu na période d'Abraham oki soni nzambabi. So komona ata justement est-ce que obomaka Sodome et Gomorrhe. Mais bandaki ebele ba okitaka muke nzambabi. So na mona ata juste moko na boma Sodome et Gomorrhe te. Donc parmi les mauvaises personnes, il y a malamu azanga te. Parmi les mauvaises amitiés, il y a toujours des bonnes amitiés. Croire parce que na lobango toujours que tala okoki jamais vivre yo moko sans bateau. Ce qui est important te ofana bateau. Attendez zaki pour bota mwana botelinga banda bota mwana ye moko. Mais ezala nzete ko banda na semence nyonso o ezali esale maka père. C'est que ami mutu eza bien kofanda na bateau ensemble. Pour mutako selo ko yemote. Ata misapi na so ezala 5. Pour mettre surtout simbe loko. Pour moko esala eloko te. Un bon attendeur s'aligne. Coucou à tous les Nélachou, les Nélacœur, les Nélalove, et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez-moi cette vidéo au maximum parce que Nela NG officiel a si vraiment ba conseil à malamu pour na kuye ko la kubate la ba amitié vieza moulai to ebite le beza ya nzambe lelo peut-être ozo se retrouver ozo peut-être bo ebite le bezani je ne pas pécho camarade malamu Batela. Sans oublier que je suis disponible à tout contrat, promotion, publicité, les contrats de monétisation, corporate track, community track, bref, tous vos problèmes de chaîne YouTube. Contactez-moi, je ne manquerai pas de vous aider et nous verrons dans quelle mesure. Si tu veux aussi être dédicacé, Nela NGO officiel a introduit ces rubriques-là de dédicaces. N'hésite pas aussi de me contacter pour ton dédicace. Donc, nous sommes là pour vous. Nous sommes partout en Cardozo. Nous sommes à l'issue. Bisous, bisous. Que Dieu vous bénisse. Bye, bye, bye. Interprétation na lito ya zoba. Donc yo no zana loko yo mesana ko bokela batu. Le solo ki muta yuli kamuse ke pasali ni abwati. Voilà. Loko la linga ba interprétation ya lito ino za lito ya nani ya zoba. OK. Voilà. Wana ngato. Ko kansaka te ke loko yo mesana ko bokela batu et que un mano so ba lobara, c'est que ba bokela. OK. C'est que muta me meki yo sango pour aza interprète. Loko la ki interprète bololé, ayena ngona lito ya yo pe zoba. Voilà. Comprendre. Moi, je suis commis. Voilà. Si on a une interprétation, on va bololé, on va bololé. Landa angote. Bon, on a ce que Mamuninga langa, il faut la baigner à tout naïe penza. Non, qui boit yo, tu vas y aller. Et puis, tiens, mutu na yo. Mutu, oh, simbi se ko pona masanga. Okenda, tango zonyo, si ko pona masanga, ozo meli, so li kamuna, il faut ça nini. Fortuna. So ko tundi so zaki hypocrite banda kala. Ale papa, tu mets solo nga na yela ki. Ko posa na terrain na ti. Interprétation bololé na lito ya bololé na kipango. OK. Merci beaucoup. Okatende obwa ke la rabato, so bato balobi likamsi ka bwa ke yo no mtu besala ko bwa ke la bato. Tout le monde n'est pas comme toi. Bololé. Voilà, na lobi. Après ce que lobi susu, bo va sur table moko.
Bon, tu sais, quand tu nani wana pesanga mbote komona ngai ezalaka 1600 mpo mama soin naza mokongo olandi naza nani banganga so olia nanga Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.